pourquoi d'abord Madame Lévy a eu temps il y a pour raisonner titre à film à la meurtrière. Ça facilité hein qu'on fait sa titre il y a film et collé dans film et puis la soukarango vous trouvez tenant la conclusion que il y avait une ou un meurtrier ou bien une meurtrière donc mais si le une meurtrière ils donc moi si trop au cas ça fait que meurtrière ils avaient que moto a tué Mbeli non ba meurtrière to ba meurtrière ça fait la moto na likambo yo salité na likambo yo lukité na likambo yo lobité mais ta ko solo makam même abomi OK ils ont ba tout pour vivre bien faut bon mabino divisé pour mieux régner ils ont déjà meurtrier ou bien meurtrier divisé pour mieux régner divisé pour mieux régner c'est déjà quelqu'un qui tue voilà un collègue na ça na un bon conseil ba meurtrier to bazana kata misala collègue na wa camarade no to se familiariser solo là et puis maman top bébé zo bisaye que yo ozala kaboye ozala ménopause sans kubali boye na boye par rapport à scénique na bango ndenge ezali pour avancer mais babako ayeli biso kana tolala batolamuki babako balobi et ngaye maman Belvi azobwakela ya na ya Gabi ba mwakela par rapport à nilwa linga pour ça l'émission té ay ba kwaya ko finga ya na yango azo fingi kaka na musana na théâtre bon na film na alors je vais dire le ben le momboy alobaki abokela ki mutu cheton alobi na aucune chance Arnaud Schwarzenegger a gagné la temps à répondre à l'émission té pas répondre à la film ah et c'est là non bon so madame Belgique va répondre bateau à ça la émission tu répondre bino après la film bon elle va pas m'embêter so répondre au film mais ça la réponse il y aura ça le bateau alors va qui en côté to parola sous banini to là tu sous veste ndoto bino ba veste ya sikate to ke na nga bon ko tu peux tenir de ça kala il y a des bureaux à ça la émission azana toi ya kolobela madame na émission ne ya sala est-ce que madame a dit quoi ça la émission allez répondre na scène où le mal ou les valises maman nanga nzambe makambo yindi awa nzambe internet mais comment le rôle là ya tabali ba biso côté madame Delval bele bongote ba yo chuchoter na sina lobby de j'ai pas dans l'émission té moment faut peut penser les abusos té na so les attention té non yo là il faut na répondre là te petit sina là là te petit sina là là il y a bon peut ça confiance là te moni am batani ko mo là kuna le bi comme na le toucher là là peut ça conseil pas pour le battre la ndete na roya kaka na roya yo pe yo bandeki pour te répondre té babno moi ne moi travail là-bas c'est dans le bi bo pe saraye comme moteur ba na bino comme on a dit le roi bateau ba bino za na Néerlande ba meke ba ni na bi Néerlande sika ya unix ya monde entier et place moko mokini ba ba sara na ba ba vanda ba makambo bele ya bien ba sûr ki ba ni ba bino moi dans la runa so na éviter au général sikoyo au lieu biso ba mona biso ba toura Néerlande na so na mona ba guignol bon il y a dictionnaire on peut explication télé mais non là c'est pas explication bon baba guignol biso to ba ta Néerlande beaucoup tout ba futa ba cher il y a ça qui est explication théâtre attends la guitare tout la guitare les termes Néerlande pour comprendre le Néerlande ces amis les consulter livre le belini scientifique ni natali mais bino vous zoter autant la te vous attendre ya koluka ko benga ba maman pour tout batinga le maquillage ba nini ba fraude de terre wana usali so banani banani ba benga ka bongo nani gomene ni faye soki bango bazana problème na madame Belvi biso zana problème na bango te alors chacun a fait son chemin chacun a fait ses trucs c'est madame Belvi qui a poussé notre sœur notre grande sœur là à faire mieux na lobi mabe iloko bamba linga ngote mais uzuzungila ngokaka ke biyo nimba yini mutaza moi je fais image journée zate parce que YouTube est go signaler ko signaler ya décor ilonga
Besoin de katika moi parti ndambo mais bobo c'est que biso total la émission mobile en plus émission ça na émission ça na ngona so que tu tombe bino de kataka côté haut na za produire abina ko signer contrat kuna te d'accord ko signer contrat na belle production te azara déjà na madame Belvie azara déjà ya yi moko boye pour que signer le contrat ni des fois ba ko tango pe dit na ngala ki no sala ba so na tezaka réforme ya mère na biso na forme ya père na biso nde ezangai na ce qu'on va forcer. En tout cas, village na vie makambo, a joué les refléter dans le thé, mais a joué biso toyoki. Ils ont reflété mais a joué biso toyoki. Ah. Mais pour les poussaniens. Pour les poussaniens, on a besoin qu'il y ait donc à la minute de décembre, ce soir, moi, c'est décembre. Ah, ça va la carte. Nani na groupe Simba. Azape chef na groupe Simba. On a produit l'indé. Donc c'est réel. C'est réel, on a produit l'indé. Mais il y a des gens qui nous expliquent des choses au sens contraire. C'est ça, parce que c'est-à-dire, maintenant le mot expliqué par produit, et ça, on doit fabriquer. Ça façonner. Et voilà, tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne GI Télévision et Bob Moulema officiel. Moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'Abomètre, RDK l'artiste, je suis Exode Mikebi. Voilà, Nega Topé, ça n'a programme Bissona Bino et Titosé la Rabino. Vraiment, Moussala pour la actualité, Nyon Soé Zalaka dans les deux circulations, les comédiens à travers votre chaîne GI Télévision et Bob Moulema officiel. Je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de Bixé, Joyce MJK, Jessie Moulombo, et pourquoi pas dire un grand merci à Eldine Mikebi. Eldine Mikebi, vraiment, Mambo Tenayo Yangouana, et Jeanne Makiesi. Et Jeanne Makiesi, mon ami, et Jeanne Makiesi, pourquoi pas, à Preston, Jirel Bintou. En tout cas, famille Mobima Mikebi, Bambote et Belé, et pas à Gradi Mikebi. Et bon, pourquoi pas dire un grand merci à Eldine Mikebi. Ma mère chérie Claudine Bawete, Bambote Nayo Yangouana, émission Nabiso et Bandi. Comme je disais, je suis avec Bob Moulema, le suprême, l'homme qui a la suprématie, c'est ça, comme ça que moi j'aime l'appeler, mon fils, vraiment, Bob Moulema, que je suis avec lui, que je partage avec lui le même plateau, je suis déjà, bonjour et bienvenue. En tout cas, bonjour à toi, mon frère Exode Mekebi, que j'aime bien, retomber aux ans ratés, retomber aux ans ratés, donc on va retomber aux ans ratés, Zoya, en tout cas moi ça me fait énormément plaisir. Je dis un grand merci aussi à la maman de Nathan, Blessing, Zarada et Kofo, Blessing et Kofo, donc la maman de Nathan, et j'ai dit un grand merci. La petite espace comme on l'a reçu nous. Ah, espace maman Françoise, à la Bandalou, déjà bon on a couvert à bloc, on a tout ça déjà merci. Et ça vient un grand plaisir en tout cas. Plaisir dans les actes va retomber au lieu de la radio kuna na habité sur PO Zoya on a pas une grande Zoya là. Ah les gars là ils parlent bien, les gars là ils présentent bien ces émissions.
les gars là dio na bino la komo dio ngoma na peto na ABC ba batongo ba dio mo so le bande bandaka bien au moins lobi ba peto na komi ba petit bana ngo bele to banana ba dio ba komi na mutu makasi au moins ba bana suka bo comme tout pour na ya on dirait bani na poto mo bimbo ngai bana ba kinzo tout a changer de côté place à bandaki donc je la rame ngona la zo baté en tout cas je dis un grand merci déjà franchement ba papa le Tumba. Merci beaucoup. Rendez-vous le 17 mai. Rendez-vous le 17 mai, Neverland Arena, donc Arena Club, Nakimbe Luana, et pas le boss Gilles, maman Jessica Malou. Donc, tous allons mon animateur à soirée, je t'invite. Et je t'invite déjà, puis mon invité, on a parlé l'invité, on va voir dans la table, mon coin, ça, c'est déjà programme. Et puis, Jenina Ibele, c'est mon invité. Donc, vous allez pour ça la plaisir. Et puis, on a invité, pour on a le stress à grande terre, donc voilà. Et puis je dis déjà un grand merci à la grande dame, la matriarche, Madame Belvi Kandi, la poutine de l'écriture, donc je la salue là où elle est. La ministre Nangwende na PC Mbota trop. Et puis voilà, maman na Kemaya, Black Label, je te salue depuis Londres. Voilà, on est ensemble. Voilà, merci beaucoup. Je suis avec Bob Molé, mandé pour le toujours question à la Kayangai. Puis il y a Bob Molema lelo avant tout banda nyonso lelo boye tomoni film na biso na bella production où ezali na kombo ya meurtrière. Meurtrière, pourquoi d'abord madame Levi a eu temps ya pour raisonner titre à film à la meurtrière? Ben en fait madame Belvi c'est comme une machine hein? C'est comme une machine à réflexion, c'est comme une machine à réfléchir, elle est tout le temps dans la kati ya cinéma. Ils aura facilité hein qu'on fait sa titre ya film et coller na film et puis la soukarango vous trouvez maintenant la conclusion que il y avait une ou un meurtrier ou bien une meurtrière, donc mais si le rose une meurtrière ils ont moi c'est féminin donc ça dit que vous trouvez meurtrière moi si moi vous avez la carte donc quand on appelle ça rabisso la titre voilà il faut tout ça le rappeler dans l'vision dans votre vie. Yo kota la film to kota la titre de ça fait contenu dans la carte on va remarquer vite que nous vivons dans un monde où il y a trop pour constater que meurtrière et zara que moto yo attribué de non ba meurtrière to ba meurtrière ça fait la moto na likambo yo salité na likambo yo lukité na likambo yo lobité nous ta ko sur maka même abomi OK abomi c'est que peut madame Bedi azo teya pena batu misusu oyo bazwaka ta rotonga tonga batu ba place pas forcément kaka ya roboma batu mais des fois na makambo pe lobi wana utako ke tonga ya ko sa zizanyo calomnie no mobo mais abomi déjà fait mon frère et là le monde avance avec la calomnie, le monde avance avec l'ingratitude, le monde avance avec beaucoup de choses, la sorcellerie et puis surtout le fétichisme. Pour vivre bien, faut bon mabino. Divisé pour mère aînée. Ils ont déjà meurtrier ou bien meurtrier. Divisé pour mère aînée, c'est déjà quelqu'un qui tue. Ok. Voilà. Bon, tout va meurtrier. Oui, bah meurtrier, on a bah meurtrier. Alors que meurtrier, on meurt bon kasara te ke reçu dans la bambeli na mabumuno. Bon kasara te ke obita mutu masa sinon reçu dans tout poisonnement. Ils ont sens qu'on ebele autour qu'on réfléchit aussi à ça. Alors, on a déjà filmé, j'ai beaucoup pensé à beaucoup de choses. Donc, on a sali image dans lequel on a donné toujours vivre dans le monde où tout ça dans le déjà un monde à YouTube déjà peut minimum si tu vois dans la bango ou tout ça dans la bango de temps à autre on sentit pendant que non moi sur que non bon manga li comme moi on est bango déjà exode Mikebi il y a un bon là bon il y a un bon on comprend que il y a un bon manga. Donc, c'est-à-dire, il y a un langage vulgaire qui nous a dit, mais toujours vivre dans l'eau déjà. C'est là qu'il nous a dit, mais toujours vivre dans l'eau. Il y a un agé boumanga, na sa liéni. Il y a un boumi biso, tout ça liéni. Ah, fi, on a boumi, on peut pas faire dans l'amour au bouana. Mais madame, on a Alex Sabat, nani aboma qui est na mondo ya YouTube, bazo trahir, banini, yangwana. Non, ils ont leçon. Ils ont leçon, en fait, ils ont leçon. À tout est à you, à tout est à live, à tout est à bisogno surtout.
oyo nani toza na ye oyeba nani ozovanda na ye nani akobomo. Je vais te dire une chose, na mosala toyeba ngo eloko moko soki oye na mosala moto oyo okuti na mosala camarade no ta ndeko no te amuta mosala collègue na yo topesa na ye bon conseil bameurtrier to bazala na kati ya misala collègue na yo aza camarade na yo te bose familiariser te non bose familiariser te eza bato mosusu tokutana na bango avant batravail tozalaka na mo tokotina mpe travail mais bacollègue na yo atikala collègue na yo un bon conseil d'ami collègue na yo atikala collègue na yo ne prends pas des choses oyo makambo na yo ya privé oyo akobetela ye akomprendre oyo barre yo facilement yango tomonaka lelo boye baartiste ebele oyo bazwaka bandeko na bango bacollègue bakomisa bango lokola bami intime yango bamakambo ekomela bango ebele voilà c'est un peu ça basekre komo bimabima basekre komo bima kasi opesaki intimité ta oboma o te ndeni opesaki intimité oboma o te ndeni ngai nazwaka bamasa na yandi bino na salon na chambre na nga eza temple eza temple ya baesprit mpesi na yambaka baesprit nyonso tu baange baesprit ingénieur azaka visible mosante ntango na invokaka ye ayaka na kati ya chambre nanga na invokaka ye na salon te na baange baesprit divin oyo esilonaka soki oinvoke yango fo luka koinvoke yango na place mo eza discret po yeya facilement nga na invoke yango trop na kati ya chambre avant na bima akokota na kati elakisi makambo ebele elakisi makambo ebele okotisa collègue no na kati ya kokotisa collègue no na chambre na yo te conseil eza un bon conseil yango mpe madame belva azopesa biso bakende kosala filme kitoko filme elingi filme mosuni filme vimba filme tonda filme colossal ya lokwa poisson ya mbongo ya 27 fils. Voilà, merci beaucoup. Donc tozolobela meurtrière ezopesa biso image directement ya kokota ya mambo ezosala rage na internet bob molema ya meurtrière naseki parce que namoni nde tableau wana moko kaka ozoloba ondeka yango wana mokili olobela nabike yeba muta découverte osalaka badécouverte dépistage ya source donc soki ezaka yango wana olingi olobalaka tokela bisoka ndenge tomonaka filme ezala na baartiste oyo bajouaka mpona baprésentele biso travail na filme na tableau moko tozomona ou bien na scène moko tozomona mama top na belvicante bazosolola epuis mama top belvi azoyebisa ye ke yo ozalaka boye oza na ménopause sans mobali boye na boye par rapport ya scénique na bango ndenge ezali koavance mais babaku bayeli biso kaka nde tolaka bato lamuki babaku balobi engai ye mama belvi azobwakela ya na ye ya gabi bambwakela par rapport ani lokwa alingaka kosala émission te aya bato aya kofinga ya na ye yango azofingi kaka na mosala na ye na théâtre. Ouais, tout le monde est autorisé à penser ndenge alingi, tout le monde est autorisé à kokanisa ndenge alingi. Oyebi film ya Arnold Schwarzenegger oyo ya ezaka Commando. Film ya Arnold Schwarzenegger oyo ya Commando eza parmi ba premier film na ye oyo asala na vie na ye. Wanso otali omona ye mpena azalaki associé jeune âge omona azalaki nanu. Film na fale Arnold Schwarzenegger asala ngo. Yaki osala sikoyo ke na place ya nini lere akendaki sala musculation mpo avimbisa so muscle azwaki nini déchirure na muscle lere asali azwi déchirure na muscle naokeka lisolo lere azwi déchirure na muscle esala ke bayebisi ye tomono ndire ezala na mwa difficulté mpo otourne film mais Arnold Schwarzenegger aye ozwa sikoyo force abi te déchirure esala eloko te akotombola biloko balakisaki akotombola akosala yango facilement. Na kati ya film wana Arnold Schwarzenegger a tourné film bato bana 1900 bana 1980 vous comprendre na film wana Arnold Schwarzenegger aloba eloko moko boye alobaki abwakelaki motu jeton alobi na ye aucune chance aloba na nyongo abi na leur film comme ya suka abi na ye na aucune chance. Donc Arnold Schwarzenegger akotisa eloko wana na kati nde yo yebi moyo oza moto etalaka nini cinéma scénario na kati ya scénario aucune chance wana ezalaki te na ya kotisa batunaka question mo abi
mais moutone ngai oza place na ngai les na tourner film na ngai za parmi la film oyo ngana ya vie na nga la film ya vie na mpona ngai tourner film na ya vie na Arnaud Schwarzenegger azali na temps répondre na émission te quand répondre na film ah c'est là non nzambe nga bon molema so madame Belgique va répondre bateau à ça la émission te répondre bino après la film bon elle va pas m'abêter so répondre na film mais ça la réponse yo kasi na aloba te alobaki yango te tokopakola susu banini tokolatisa su veste nde tobile baveste ya sika te tokenda ngo kaka bongo mpo ya sika eza te nyonso te eza ya kala yoni kasi naloba o te madame Belvi alobi na ye mpe na ye te Arnaud Schwarzenegger arépondant acteur oyo angaka remplacé eza na aucune chance ya tourner film oyo parce que eza film na nga Arnaud Schwarzenegger atunaki abi asalaka d'émission te il va pas répondre na nini na kati ya nini ya émission donc fala répondre na kati ya film yango ayebisaki acteur wana aucune chance mais na scène na nini na nde na bino bosalaka scénario ezalaki te Madame Belgi so répondre eza mpe mabe te mpe finga Madame Belgi Madame Belgi te aza motema plastique te ya kopali te aza mosuni motema eza ya mosuni donc ekoza choc à tout moment po tension nyonso biso te naso nyonso tension te ngai mpe nakoya répondre yo nga te pekisinga na oya nga te pekisinga na oya kaka ngai bopesanga confiance te nga te moninga mbatangi kombo na ngai kuna alobi likambo na ngai touche nga nga opesanga conseil te koloba te kolanda ye te na koya kaka na oya yo mpe yo bandeki po to répondre te mama moko te ya mokonzi nayebiso déjà lisolo mokonzi ya mboka moko boye nayebisako lisolo tovanda na même table abi nanga s'il faut répondre la personne qui t'a touché à la télévision va à la télé papa nango te va à la télé poni oyo apekisanga yaka bino kwa asalaka baémission aza na droit ya kolobela na baémission ne ya sala est-ce que madame azali kwa asalaka baémission te ayo répondre na nini na scène où est le mal où est le valise mama na nga nzambe makambo eyindi awa nzambe internet mais comment nga koloba ngai ata baye babisiko te madame Belga lobele bongo te baye chuchote nga nasi na lobi déjà mpe na olongela émission te alobaki bongo te talobi arépondre bango te aza motu nde bazofingaka ntongo mili mpo babino bandi kimia nayesaka bino oyebi tension bien estomac eza ya biloko tozwa engobe eyaka après une année 2 ans 3 mois ekobeta yo 1 mois 1 semaine ekobeta yo yo bombaka madame Belgi akoza pe banque te esinga niveau wana il faut au moins pas se défouler pas assez peu moi aussi elle ne peut pas mettre à mon bordure madame Belgi un mot bon sauf esprit nani la bouto beti mundu qui la filme ça bien et qui peut rater bon elle a fini mais que na bon la professionnalisme mais tant qu'il y a ce quoi pour y a auto ça marche et les gars déjà madame Belgi ça détaille déjà et puis le mouton ça détaille déjà la position du gars là ça se défouler le temps de là on va la solo côté exhibition mon on vous tout pas il va c'est quoi tu as vu sur le pareil bengi mon la pinga il pas répondre babambaki coach moko na poto nini banane ndenge bandi banane coach yango asengai permission so ndenge babonya coach na kati ya nini na vestiaire na vestiaire leka bini boye pa bini na babanane ya papier bambi bango mpe koyebisa bino mpe tosalaka mpasi esora oyebi lesili esora yoko tiki bapena bafinga fingaka na toloba madame Belgia yoko ya mpasi te aza plastique aza robot aza mutu oyo dérangeara et en plus azo comprendre que na sali bino loko te alobi wande finga ngai non mais frérot tozala bato la vie c'est comme ça omoni vie ya lelo soki olie te omeli te na moi ya lelo oyo okufa pamba donc soki te moto ayeli ye ya bibi deza yo te ele deza po tokei bien po tokei bien ngana imagine ovandi boye motu moko abelaki yo 50 $, mais oke lisolo wana epai ya bato 10 seke ndeti binga boye naoya esopano ndenge moko madame Belgi bafiliki ye pa 10 personnes mais yuske posani soki oya kofinga ye mpe foya
Donc il n'y a pas tout tika. Voilà vous qui paraît black la belle bien là là ça m'a ramboana que madame Belvi ce gars yi boye lui na émission il y a éliminé le cinéma professionnalisme mais il y a autre chose on a ça il y a un master dans autre chose na gay alors chose de gars bora jeton na kata ya film il pas que na film na beza mobile te ménopause ça normal bon ça va faire la vie ça ka âge on doit comprendre qu'ils ont un âge. Ah c'est la Black Label, merci, hein, un bon téléphone, merci hein, pour les cadeaux. Donc, d'accord, merci. Merci pour les cadeaux, le baron, c'est au festival de logo. Là, il y a un nom dans le merci pour les cadeaux, hein, ça me va droit au cœur. Téléphone, la mieux romaine, enfant. Pardon, c'est bon, non, mais sur le groupe, pour vous, la moto, tu voilà, quand même, frérot. Comment vous avez le film la moto, pendant le 1er janvier, le 31 décembre, on a mené. Et puis, vous pouvez mater. Non, mais si vous répondre, bien, vous sautez dans le film. De vous répondre, c'est tout à fait normal. En tout cas, on a ce bordure qui est automatique. On est fort. Là, déjà c'est fini déjà donc pour écouter vraiment tout ça beto bordi ya beto munduku aluka la bouclier aluka la bouclier abi nela se protéger ala nembo madame Belgi ay bagi no wala beti na ba retomber na weya les ana sala ti ba armure de combat oh yo ba meso ngote donc ya ti ako ataye na le leader de ce côté déjà un but marqué à l'extérieur dans le compte double. Ouais. La famille me voulait bien, on s'en a télé. La famille me voulait bien, exactement. Mais il y a une question. On a bien dit, ah, eh, on voulait pas répondre, mais en tout cas, ils allaient qui dans une scène, bah non, le bien, maman, top. Scène, d'après ça, biso, bah conseil, bah t'es arabiso, bah il s'est arabiso qui est. Total, il y a arabiso, grande sœur, arabiso, si là. abina scène abi ngai soko lukelinga makambo na kobengela yo bamora na kobengela yo banani kasi eleke wapi na kati ya scène elakisi likambo ya solo donc tomonaka mpe bana wana nde baya kofingaka bato boye mponi madame belgium niaka te poani niataka po chose ate papa voilà merci beaucoup merci beaucoup en tout cas mais il faut la rester à 2 semaines mais je suis canadien mais on va pour le monsieur va calculer kama ajoyo de moment beli ba live ba ya na biso wa sala ki live ya wa alobi ya zana na aja balite ana ye age pene normal ba problème ba bouteille avant ya 48 ans c'est bien âge ne o tamani ni na style logo d'accord ben âge na yango wana bientôt 50 ans c'est tout à fait normal on est au hôtel yo taille la pena yaya to moni penza morphologie na ye na 48 ans bala na tezobana bon on est monde dans le monde de développement donc il y a vitesse de croisière à tout moment bato baoki kosala baswa na bilongi à tout moment bato baoki kosala baswa na babassin à tout moment bato baoki ebenda babiloko ezalaka awa bato mosusu bazwi chance nango te okesalisa yango mpo babiloko esekoyi déjà à tout moment bato baosala ngai age nga nanga nango des fois bato bakota yango mpe but me nga nakenda kosala baswa wana te ezaka réforme ya mare na biso na forme ya père na biso nde eza ngai na sikoyo bato bazoforce en tout cas village na vie makambo age wana ezo refléter nango te mais eza age biso toyoki ezo refléter te mais eza age biso toyoki na mikolo epusani kolepusani bangonga mpe ezokende donc kala mingi to décembre ya siswabo mwasi décembre
Mais tu as la film na TikTok. Banda va na 27 ans en 2023 ou 24 et 2022. Si le na mona va la na 27 ans. Mais à jouer na 48 ans na mona trop na TikTok. Ça va passé. Et ça 48 et change ça. La job va baisser ma belle. Nicolas qui ne mélange David Beckham. Nicolas comme ya kutala. Monsieur Zamabe. Mais mais pose wana madame alobi wana madame Belge alobi. Et bele pe ba gomba gomba ba age wana na ba tiya tsana pe ba se bele. Ezaka nana c'est ezui na ngo mutu yeso de Jésus. Ouais. Balle perdue parce qu'il a repris et banité. Celui qui se sent piqué. Ezui. 48 P à peine en cas. Nous on peut faire avec Keba. Et zéro à 15 Mboulembe. Oui, bien moi là. Ce qui opousse na 45 na 40. Mais quand tu n'as moi là bien moi ngate maema. Ah tu peux ça ba ajabo ba nzemba wera na de 0 à 30 c'est de 0 à 45 ans. Mboulembe c'est qui m'a dit ah Zambia ngai na eseke Naka to benga ni na yemba mona bronze na blavé na bimi na ni puis c'est ni bring et puis tongo to dans tongo bo na 11 heures. Donc tapu do ça au milangu des activités. Vraiment tongo des activités mais mais ça qui est non va sauter. Madame Benji, c'est une la plus 37 ans, c'est de l'année pour Madame Benji, ne se fasse wana, na comprendre la forme, en face, na été, banda na mona, les minés à la rabo. Mais du coup, balobi par rapport à lui, babi, tout les âges wana, ils sont solo. Babi, tisko kaki, les groupes salo, au place où, il y a banda pour élever. Depuis temps wana. Même chose avec la na ba vingtaine, tolo babu. Mais depuis temps wana. Si non bien. Est-ce que le baba et le coup va au fil du temps? Au fil du temps, c'est le baba calcule le temps. Et là, on recommence à battre. Mais baba na fête anniversaire, moi je ils arrêtent les na gâte papa Jean Chibochi bobo na gâte ni na gâte ya chaîne. Jour on fait l'erreur na kosi âge ba ba nous bara et so on a appelé ça âge na ngai. OK. Na appelé ça âge na ngai, on appelle ça âge na ngai normal. Ah, bon, baba yo ba bo bo ba na awa aux arrêts autant. Les noms c'est là. Va 43 ans 48 ans. Ah. Depuis ça nous. On a 43 ans. Là, les mots 43. Génération 49, mon côté. On met dans les cigares. Au moins, il y a pas mal de barreaux. Ça, maintenant, mon boya, la peine de ma race, c'est un non, faut vous dire ça. Bon, je me souviens, on peut faire une explication claire. Il y a Néerlandais, ils ont un poteau. On n'a pas ça là. On a pas mis les études pour la monnaie pour la photo, bah, nous, moi, travaille là-bas. C'est un lobby. Bon, peut s'arrêter comme moteur de banc à bino, comme on a dit, le roi bateau, bino, ils ont en Néerlande, bah, Mickey, bah, nous, en Néerlande, il y a une ligue, il y a monde entier où, et place, moi, mon film, bah, ça va, au Vanda, bah, on m'a ramené bonnet à bien, bah, sûr, qui m'a mis, bah, moi, dans le là, on a évité, au général. Si cool, au lieu biso, bah, moi, la biso, bah, tu vois, en Néerlande, là, ce qu'on a, on va guignol. Bon, il y a un dictionnaire, on a fait cette explication télé. Nous, on a pas explication télé. Bon, bah, guignol. Biso, tu vas mettre en Néerlande, beaucoup, tu vas foutre à cher. Il y a ça qui est une explication télé. Attends, la guitare, tu l'as guitare. Les guitares Néerlande, vous comprenez le Néerlande, ces amis. Néerlande. Néerlande, maman, on va voir bateau dans la Néerlande, c'est ça. Oh, marami, on ça ici. Là, tu vois, on a battu, on a guignol. Ah, non. Guignol. Et monsieur n'a pas réussi à n'avoir. Ah, bilozo bita isa ma fille. Guignol et puis ma communicateur na bango nyonso tout ba trou ba di. Luba pour le mani no pe na yo kaka mena mona teta o ta ngoloba.
communicateur na communicatrice banani ba troubadour ah ba guignol na ba troubadour toki maman décor ilonga maman mo akomeli nga maman na moni maman mo akomeli nga to finga te na fingi te na lobby bon ya qualification adjectif qualificatif maman mtamayo la vendre ya kosaba GP et bien jouer tes qualification décor ilonga ça l'émission ouais présenter émission na bato ba bengisi en tout cas à ça l'émission na début à la fin à 8 ans ya kolobaka ba oui mais j'ai beaucoup aimé cette émission hein. Tu avais eu le temps de regarder j'ai eu le temps de regarder l'émission et tant pour tinde lingango pour te tourner l'émission na ça télé nango déjà na talipé bon parce que balobara les études ne finissent jamais il faut toujours étudier il faut avoir toujours le temps de revoir les matières donc tant il y a la tali yanga mais tant il y a tindi na comprendre que de na tali lisusu pour na c'est bien na se former bien au moins les à YouTube peut-être comme sous ce place monga la talaki bakata kango mais on y a tindi linga balobi yango mobimba voilà donc c'est un peu ça na talaki yango voilà merci beaucoup au talaki yango déjà tozo loba lokola yo talaki ngana yo biso o bakataki mais yo expliciter biso c'était quoi au juste dans l'émission tomoni place mo bakati place oyo décor ilonga balobi lelo oyo bino famille bota boloba ki décor ilonga za produit ou bien mwana ya bela production mais bazo katela biso ba place moko ba décor azoloba na kati émission ki naza produit ya bela production te alors que bino bango selon ba bino bobeta tolo décor omoni lelo ndenge ba wanga ni bino ba moni Arosa produit ya bela production ndenge on sait pas vu de loin. Ok, oui, aza mon avis de loin pe aller. Auti pour na nini na pour na traçage na parcours na vu de loin on dirait elonde na nini na groupe Simba. Aza pe chef na groupe Simba. Arosa produit ndenge. Donc c'est réel. C'est réel, Arosa produit na ndenge. Il y a des gens qui nous expliquent des choses au sens contraire. C'est ça, parce que même pour moi, maintenant, le mot expliqué par produit, et ça, on doit fabriquer. Ça façonner. Façonner. Mais c'est là, non, c'est une vraie vérité. Ça produit. Ou bien, ça fruit, il y a le boss Jean Chiboua la presse. C'est lui qui m'a façonné dans l'ennemi. Et maman livre nde azwanga eta boss Jean Chiboua donc na banda mala moko epa le boss jamais yo koloba na produit non naza ya le boss Jean Chiboua bato nde basepela nanga epa ya le boss Jean Chiboua je le dis aujourd'hui ezala tozana yesu ensemble pe na makambo mosala mais tozalaka na téléphone c'est ça c'est mon père c'est mon papa que j'aime bien papa azalaka na mabe mwana pa azalaka na mabe naza produit ya Jean Chiboua bolanga produit ya motu te bokanga misapi na mine mike ya kokoma na banini na batelefone ngalanga produit ya motu te na produit ya Jean Chiboua mais j'ai travaillé à côté de maman Olivier ozomona siko mwani travaillé à côté de madame Bezi on sentit mon ko ba kenaza produit ya bela bon sentit nyonso wana c'est ça nyonso wana vers ces années là ba 2013 quelconque si je m'abuse 13 2010 11 12 ba 2000 wana ba 10 ko ba 10 wana tout qui tarana luka monde na biso totambola mpona koluka place nini efe quotidien ebanda obima nde papa Jean Chiboua azwaka nga nde bato oyo nyonso tu ya mokili mobimba bayebaka nga epa je suis reconnaissant ce papa nazaka reconnaissant mpa na ye alors moi j'aimerais dire ceci alobi kaka vérité aza produit ya bela production te mais non ce qui m'étonne, il y a les mots, ceux qui te sur l'émission, sur l'émission bilingue, les gens vont bien comprendre. Surtout les abakoutis vont bien comprendre. Ceux qui possèdent l'émission, ils sont bilingues. Ça commence à créer des soucis. Et créer un souci, et pas un animal, il y a des et créer les problèmes. À ça, l'émission bilingue. Donc, français, lingala, mélangé, et créer les problèmes, moi, à ça, nani comment il s'appelle
décor ilonga et crée problème mais décor ilonga on dirait continuation ya phrase d'Ezaki pour continuer la phrase d'Ezaki alobi aza produit ya Bellard production te mais aza produit ya ye moko Bellevue aza produit ya Bellevue ye moko et le roi adjeje alobaki ya la misa maison mère ta la misa wera Adjani nani décor ilonga aza artiste ya nani ya Bellard production te mais aza artiste ye moko na beto ke na ona sens wana po bafumba ba comprendre to ke na côté Adjani to ke na côté Adjani alobaka bo naza musicien ya maison mère te mais musicien wera donc bokende nango na sens wana ndenge moko epai ya décor ilonga bozwi bokatika mwa parti ndambu mais bobosani biso totalaka émission mobimba en plus émission eza nango nana soki tokende bino bokekataka kote oyo naza produire abi na kosigne contrat kuna te décor okosigne contrat na Bellard production te azalaka déjà na madame Bellevue aza déjà ya ye moko boye soki okesigne contrat ni c'est ça décor pour bakena za produit ya Simba na Simba na vidéo mais il y a Bellard production te c'est le mot là produit c'est le mot là produit qui complique un peu les choses allez-y consulter vos dictionnaires vous en avez un à téléphone na bino mais comment est-ce que vous aurez temps ya kotala la dictionnaire omoni papa moko boye atiaka abomba mbongo abomba million na kati ya livre abomba million na kati ya livre moto atikala bouge million azala te ti papa wana akomi na suka ayebisi bana na ye boketala mbongo bongo na bomba na kati ya livre ezalaka na bana na ye bakefungola botala mbongo ebele abina bango bozwaka ta ya kotanga eza lisese bozwaka ta ya kotanga vous avez le temps le téléphone ici eza na baoption nyonso to kozo tangi mwa livre nga azalaka namoni mpe livre mo ebimi awa namona yango na vidmat nazwi na livre mo ebimi nake consulter livre ngo elobeli nini scientifique nini na tali mais bino bokozwa ta ya kotanga te bokozwa ta nde ya koluka kobenga bamama mpo to batinda lelo na maquillage banini bafraude banani babengaka bongo nani gomena mismael donc ozwi temps ya kocomprendre ke produit eza moto oyo azwa alakisa yo ou bien ye moto asala yo na fabrique yo mais moto abimisaka moto azalaka produit te yo nde moto ozwika nzambe asengi nga nakende naleka à travers yo mpo mokili eyebanga ndeti ngai nana musicien na nga aza produit na nga parce que nga nde ma premier manager na ye ebowa nga nde premier manager na ye si ya quelque chose eza na événement nayebisa bango ke genre un artiste ayembaka bamusike na accompagnement et tout asalaka mpe bakaraoke et tout chante très bien nazwaka ye nake na ye basigne tosigne mikanda abeti bomoto abeteli no concert boka so ndenge wera mutayaki wana bien ayembaka toute forme ya musique ngane aza produit na nga produit na nga ngane na manager na ye muta liboso azoye na management c'est moi donc agrémentaka basoira oyemba pena bobungi instrument ayembeli bino na mariage ayembeli bino kitoko donc produit na nga soki olongo mpe nanga ke alobaki te nazaka produit ya molema on comprend côté mosusu mais azalaka wana nde azalaka wana so babengi eloko moko boye na ndengene moko ayebisa te bobenga manager na ngai molema ngai lelo oyo toza na événement awa parce que je suis l'animateur principal soit le MC maître cérémonie principale pas ya madame Jessica donc Jessica Ivi Malou lelo mpo bato nyonso to bazwa même presse d'angola mpo bazwa contact abina bakobenga Bob Molema c'est lui le manager et le MC de cet événement. Appelez monsieur Bob Molema, voici son numéro. Moi je ne suis pour rien, coopérer avec lui et moi je vais décanter seulement on appelle ça Rambo donc bato tout ba l'équipe donc ngai nde nazwi ngani naza boye naza produit na ngeza Neverland Pression Club. C'est ça, donc il sait que tout le bagage, tout le monde a même pas joueur, à ta commune à club ou sous mais il y a formation, ça c'est des formations. Donc quand tu expliques mais quand tu expliquer bafumbwa
bamanie kowe bakomprenaka makambo na sens contraire donc makambo biso topense te bato baokanisa te bango babaloli yango eke na makambo. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis vraiment la chute. Na biso ya mokona lelo boy bake. Mais mission ko ya boire et à manger. Moi non bolo bien nzambe. Ya boire et à manger. Ya boire et à manger. Bon nzambe na. Vraiment. Question na nga suka eza. Lelo boy ba réconciliation et comme na mosala. Boy na boy ba ko balobi te. Omona ba ko mabe, omona mama na bango mabe. Or que lelo ba comédien bakomi yo bakomi koluka basangana bazongana na mama na bango to moni kesho ingange rocambole azui a postaki anniversaire ya madame Sila a postaki joyeux anniversaire bona bazui be vidéo ya papa elomé ya kala il y a des années passées a souhaité pe joyeux anniversaire ya madame Sila bazui bazongisa yango susu ala to lelo cohésion wana est-ce que mba comédien ndi basosoli ki madame Sila za malamu bazoli ko bakangama naye ou bien eza nde cohésion mo réseau luki sala mawana pour ezonisa ba comédien. Bon en fait moi je me souviens toujours à une chanson quand j'étais encore petit. Je sais pas, c'était à l'église catholique, si je m'abuse, quelqu'un peut me contredire. Vous auriez demandé mon nom. Balata poso ya mene kasi na mitema yanko. Balata poso ya mene kasi na mitema yanko. Batebele balati poso. Balata poso mene mitema ezaka yanko. Biso réconciliation. Tous avons un problème na moto moko soko mokete. Madame Belleville azara un problème na moto soko mokete. Asala ba film na ya mbinga ya costo ya musuni lokula mbisi ya Thomson ya mbinga ya 27 fils. Réconciliation. Ça ne dit absolument rien parce que on n'a pas un problème ou un petit souci avec quelqu'un. On n'a jamais eu un compte à rendre avec madame soit Ndekosila. Nous avons un problème na eti. Ceux qui ont un problème na madame Belleville, nous avons un problème na bangote. Alors chacun a fait son chemin. Chacun a fait ses trucs. C'est madame Belleville qui a poussé notre sœur, notre grande sœur Sila, à faire mieux. Dans le but, parce que YouTube est signalé. Papa Jean Thibault qui m'a poussé à devenir une célébrité dans la télévision. Je m'en fous, mais na danger na mataba vieux à forme surtout pour la grâce à Papa Jean Thibault dans les grands Nzela. Tous les gars comme Papa Jean Thibault dans la mataba avion on a fait avion te bas avion. Et nous le baquet madame Belleville après ça Nzela pistolet nous on a vu ce grand sœur dans le souci là. Comment on a fait le monde ya YouTube. Toka télévision. Toka télévision. Et baby déjà. Baby toka télévision vraiment pardon. Mambo baba c'est pélarité mais émission za non na ndeko na mtunanga Aisha oko. Mtunanga mtunanga bablo mususu photo za wana ndinga mabeko Aisha oko c'est une sœur pour moi voilà tikala lo ba mabena yake c'est une sœur pour moi ayebi ki Bob Molema c'est un frère oyo kanga na guerre pe pour na yo ga non te fini madame Belleville non na yebite non na yo kati non na mona epete so ko sala émission mo to sala émission ndom to lo ba me ko fini madame Belleville na yebite non na mona nazwa jamais ba kwa ni photo de ça na mama ministre ça mais il y a apona mpanzi na ngapena pona mpanzi na nga juste za na une fois abi Bob Molema c'est une star ba star na biso ngapena bité yo za star masala mo Pauline na ngolo ba bité bilombale boza ba star donc c'est une sœur na yo quand même tel dit la TV et ouvertement vraiment to quoi attaquer non na yo quand na batu baza indiqué ça ba su baza ba couple su baza na ba indiqué on tika ba mona après ça on a une émission là mais alors film à madame Belleville non ça c'est pas l'éducation à sœur on a un jour on va le solo
C'est ça. C'est vous assurer, c'est lui. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. En tout cas, vous attendez vraiment écouter l'émission du début à la fin. Ça apporte vraiment beaucoup plus, surtout dans la sur le émission où nous pèse vraiment bien. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Vraiment, la fin par rapport à l'émission et puis la dédicace. Merci beaucoup, la dédicace pendant la PC pour votre balinga. Biso Karim Mbiya Mastarangai depuis les États-Unis na PC Mboti. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre des castes d'artistes. Je suis Exode Mikebi. Voilà. Nous allons finir Bob Bomolé, mais en tout cas pour nous soir la bonne émission, on tolobara toujours ma question à la Kayabiso et puis Biyanouya invité Nanga. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, et pourquoi pas dire un grand merci à Keren Ongala de moi, Keren Ongala de mon cœur, et pourquoi pas dire un grand merci à Grady Mikebi, Claudine Bawete, ma mère, ma maman chérie, Claudine Bawete, Balobi ni tache, ni bouton, ni vergeture, moi sur 1m80, moi sur Yatonda, elle s'appelle Maman Wivine Mukanga Mukoko. Voilà, plus un bangon de Babanda Makambongo, États-Unis d'Amérique, Pesselangambo, et pas ya Christelle Mayaou, ma grande sœur chérie, Arlette Sakati, vraiment Bambo Tenao Yango, Wana, et Jeanne Maquet, c'est mon ami. Et Jeanne Makiese, vraiment. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima